break news, Basanga Congo, et pas Nabino. Et ça dit bon au domaine, il y a Proverbe 30-30, les messagers de la bonne nouvelle, pasteur de la diaspora, le système, il y a Fimbu. Tozo beta bango Fimbu, et indeli bango na bango bakomi ko soa na mbwa asu mbwa. Avant nakota na sommaire ya masolo alelo na benga nanu mobundeli mboka mokrekese sergent mokrekese apesa biso basango ya mboka lelo tozali déjà André qui a breaking news na Sentinel TV bozo so biso pe na Soft 15 TV André qui a Canada toza en direct. Ouais, sergent mokrekese oza en direct à breaking news basango eza ndeni na yoki kuna mbwa su mbwa bakomi na rassemblement ya opposition na nini eza ndeni lobana kuna. Merci mon entendre na ko benga ngai donc ndeka bo bengi wana donc ezali makama mbwa su mbwa te ezali ba stratégie na bango ba Rwanda tuti ba okipa ya Congo ndenge bayaki pona ko okipe mboka na biso abanza ki biso twali mayele tenzo kande ndambe amemi bango tina suka abimisa wana mpwasa omoni amemi bango na système abengi tour de Babel to bakomi ko la monoko ezali différent mais biso ba congolais to so la monoko moko oyo komami na Josué 18 na verset 3 ndamba na Josué alobiki rassembler tous les peuples d'Israël demain je vais les bénir demain je vais les visiter yango moni biso tout sanami na sima les grands sages et qui se que wa mulumba na kati ya rassemblement ezali recommandation biblique ezali Josué 18 na verset 3 rassemblement wana ezali prophétique ndenge ale moloto alobaki ke tokuna tama ko papa ozomona makambo zo leka na Congo ezali makambo prophétique règne ensemble ezali kozonga opona question otuni ngai ezali boye makambo oyo euti koleka na cité de l'Union na kati ya Chiwana dialogue na bango oto bengi monologue wana et concerné peuple congolais te même ndenge ba reconnaître yango ezali ko bengi majorité présidentielle na opposition présidentielle ezali club na bango moko bandaka banda kosala pe babata molili ya bata PPRD ya bango na bango batuchi bango na batuchi tala kamere otali Moïse ya Longabo otali kwa bomba batakisa ngali Rubero ouais otali ka bango na ba malanga ngumi ya ba congolais ou ba flatter ba yokozuna we bazoteka mboka likolo ya mbongo biso tozali kuna te nous sommes déterminés bakokende dialogue wato yango te epi peuple congolais alobiki na mokuse na ukolonda sikoyo mpe babelge balobi yango bien ke bapropos oyo vitali kamere atenir wana akolobaki kisekeli azoprovoke la guerre ezali bilo na fait bapropos moko alokuta peuple congolais azosenga respect ya constitution ete baloi ezala respecte bazala kosenga guerre esala na kati ya Congo ezali pouvoir aliki bato nyonso bali contre bango bakoprovoke guerre bango bazala arme kisekeli n'a jamais eu des armes komba na yali et puis bango manda ese esili me balingi kotikala na nko yango na manda Kabila esili biso tolobi te le 19 décembre il n'y aura pas tala Kamere ase contredire moko babandi vidéo ezali oyo alobaki ke kopesa Kabila ne fait que 5 secondes après minuit le 19 décembre le 20 wana ekozala ezali haute trahison mais ye moko abaluki ezalaki baje na bango nazali moto ya Francis Kalombo te mais ntango mosusu soki nganga aza koloba be ndoki aza kolobela bino azokebisa bino bofuta liboma soki ayebi makambo eleka na monde ya bandoki Francis Kalombo aza ndoki bazali koloba bandakala ke Vital Kamerhe azalaka moto na biso Vital Kamerhe azalaka moto na biso mpo bango na bango bandoki bayebi aye na opposition mpona kotia bato embrouillement tondimaki yango te ozokompana mais lelo vérité emonani Vital Kamerhe atiki na mpwasa yango wana donc ezali makambo wana eleki kuna ezali majorité présidentielle na opposition présidentielle opposition radicale ati au changement tozali kuna te bon bayebisi biso ke baloki oyo Kalevo babetaki lobi na Pacheli na Paris ase akomi na Londres na kika eza ndenge nini oui alerte générale c'est quoi déjà tout de suite déjà alerte générale et au moment où obelinga awa ba combattant tout baza alerté et général Ngando ba colonel Kamanzangu ba Ashtam Banu ba Egwalo ba général Aigle ba général Libérateur tous les combattants ba Eugène Tanga ba Didier Sankara ba général Kali omoni ba Kova biso tout omoni ba cordon RS biso tout ça na kati RS pour la au conseil coordinateur au conseil ouais tout ça na kati na butu tout ça la patrie et ça ba ndeko tout
okomotama na pine na pétrole soki tokangi kaka moko omoni mbala liboso mutakale bane na Angleterre sho kitundu we abosana nyonso kitundu donc kitundu Kalef na Tikaya toza alerte na minute totamona ba hotel na butu toza patrie luki na tongo biso te na ba parlement britannique biso tout na parlement britannique ba combattant tout na ba combattant la cravate ba kota na kati wika système d'exali soki tosuit bango mpenza kola vaincre pour mourir likambo te toza na breaking news na yebi te so oza na message mosusu parce que calamité tozolansa yango message naza nango ana peuple congolais totika badistraction na pambapamba wana biso yali torécupere mboka etondezaki mingi baoccidentaux bafaiseur du roi bakomi na kana biso ils ont compris notre langage totika badistraction pambapamba komba na biso yali contre Tshisekedi te komba na biso yali contre Mokretese te komba na biso yali contre Kamanzango te komba na biso contre mwana Kongo te komba na biso yali contre les occupants tokomi na ntango ya suka etikali 2 mois tozali loba moko oyo aza kwa na distraction tokomba nde aza ndoki aza biso te celui qui n'est pas contre nous il est contre il est pour les occupants ata obumbami ongaki poso ndenge biso obumbami toyebi oza ndoki te kosimba nango te parce que kominzela ya nzambe toza kobondela kominzela ya nzambe asengi na bapaster apart koprier spirituellement kokota fe physique komobiliser les peuples tala kitasa baprophète bakomi kobima bakomi bavérité na kati ya kitasa pourquoi paster akitaka kopa poto oza kotele bozobanga pourquoi boloba vérité oki asengi na peuple congolais toza bomoko diaspora tozali 4e force politique tozali 4e courant politique nous allons nous impliquer na kati ya Congo omoni diaspora totika distraction tozala vigilant naba aéroport tokokoma koluka bato na peperni asengi na babineso na diaspora koluka bamessage ya lokuta te message ya haine ezala te message ya division ezala te tozala message moko oki biso te na kati ya rassemblement ezali message ya nzambe ozomona eza na Josué 18 na verset 3. Merci beaucoup Sergent Mokrekese tous ensemble message eleki bana mboka bayoki vraiment soki information mosusu ali na kobenga soki yo posa na mosusu benginga vraiment kolo azana merci alors bouti kolanda biso na en direct na Sergent Mokrekese na Londres apesi biso ba information batindelaki nga pe message awa tozali na opposition présidentielle na majorité présidentielle oyo ezali bongo animé par le Moutalokuta le Vital Kamerhe oyo azo kolobake guerre kozala ba éviter guerre pour na bango so Kabila azate faut guerre à la toyité kozala guerre pour nani puisque ce monsieur n'a jamais été congolais et aboma Mose Kabila alors na outre kozwa pe alerte générale après avoir été chassé par l'Union européenne. Maintenant, messieurs Kikaya, Narobenge Kutu Kikaya Te, Mutindi Kikaya, Kalev et Cheo Kitundu seront au Parlement britannique ce lundi 24 jusqu'au vendredi. Tosengi Lumbe, Tolu Kabango, Bazwa, Oyo Bazwaka, donc Izali Bongo, bas combattant et à Londres. Message Eleki, vraiment merci. Na Mokreke CP, merci na Congo Bololo. Ndenge Boko Meselinga, ba message Oyo. Alors, sango ya Congo, ya week-end à l'élo, tu es baraté nzoka ne mwana nsemi, nzoka azalaka lipasa ya vice-président ya Sud-Soudan. Alors, Bokecho a aidé biso na kopesa biso information ok ne mwana nsemi, balobi face na ebota lango bien azali pasa ya vice-président ya Soudan du Sud. Donc, akoma Congolais ndenge nini, en tout cas démarche munene tozanango après libération. Faut soit ndekwana Sud Soudan oyo abima chef abundi ya Congo mais ba boma ba Congolais na ba Congo ba pese mbongo kanga mnoto comprendre ce ko alia ki mbongo po azana ye Sud Soudanais azala Congolais te ba sango mususu kwelinga awa Jano Kabuya azali très collabo à travers pona Kagame et puis pona Kaleva Aner alors bokeba na ye breaking news vous allez bongo live na Sentinel TV et na Sofkins TV basango ya lelo dimanche oyo ezo komela bino Kanambe azobanga CPI abandi déjà ko sa ba démarche alongola Congo na CPI mais akomi na suka eko simbate pour ceux qui CPI raté ba Congolais ba raté te toko raté yete tour oyo bande ko botika ko sala ba commentaire sur ba
que Vital a comme premier ministre, ou Robert a comme premier ministre, ce sont des Rwandais, baza batuchi, baza na pouvoir ata moko te comme Rwandais, liseki ya comme ba Congolais, pouvoir na bango, liseki na bango, nzango na bango ba eko betali kamno sozane ba nasuka comme nasuka, futo ke na bango ti nasuka. Ata moko te comme premier ministre parce que Congolais a eu position na ye le 19 décembre Masolo et Seli. Rassemblement comment botiki dossier ya Bruno Chibala na ba Jomi Dongala en tout cas tozo senga na bino bo sala effort si faut que no buka ba prison bo buka pona obimisa ndeko na biso oyo baza kuna for nothing. Alors basango mususu bandeko na biso abeni ba uto tindelanga félicitations na bandeko abeni vraiment bazo pesanga ba information nyonso zo leka na beni ba trouble za kuna. Alors basango ngo za ndenge nini na makambo ya beni nazo kino beni le mai écrase l'armée les milices de Kabila habillées en armée congolaise alliées et égorgèrent à Kabasha les troupes de l'armée gouvernementale congolaise y compris les mercenaires rwandais, ougandais, soudanais, la FARDC seront engagés en appui aux égorgeurs campent dans la ferme de Kabila à Kabasha au risque de leur propre péril. Donc, na koloba na lingala pona oke na français na lingala pona ba mama bato baza koye ba français te bayoka ba mai bana mboka oyo ba se regrouper na groupe ya protéger ba population na côté ya beni kuna na Kabasha bazo niata ba soda ya Kabila na ba mercenaires wana nyo surtout na ba gorgeurs ba troupe wana oyo ya Kabila bakene ko appuyer ba gorgeurs oyo bazo camper na ferme oyo ya Kabasha na risque ya vie na bango. Les bilans des affrontements que les militaires de Kabila ont provoqués sans raison valable contre les patriotes qui ne cherchent qu'à protéger les compatriotes exposés à l'extermination est déjà disponible. D'emblée, il sied de souligner qu'il s'agit d'une véritable catastrophe pour cette armée œuvrant en appui à un régime sanguinaire qui malheureusement a la honte d'avouer ses limites. Donc, bilan, il y a affrontement, il y a banamboka, ba mai o bazo protéger, ba congolais o bazo égorger, ba oboma bango. Ils allaient bilan moko kitoko parce que banamai, ba mai ba bomi, ba soda kabila, o bazo ko s'exposer na ko protéger régime moko sanguinaire, ba criminel, et puis bazo ko avouer ba limite na bangote. À l'issue des combats de 2 jours entre Mai et la force de coalition de Kabila et les mercenaires, dans la domaine présidentielle de Joseph Kabila, à Kabasha, où les services secrets de Kabila ont cantonné les égorgeurs utilisés pour le massacre de Beni, le bilan est suivant. Kabasha, le 21 octobre, dont le lot le 23, le 22, le 23 octobre. 33 militaires ya Kabila babomi, 26 armes militaires babotoli, récupéré par les Mai, kaka 2 Mai bakoufi, oyo bakende o surprendre bango bazolamba na cuisine, pe babomi 12 civils, oyo basoda Kabila babomi na kanda, oyo ba Mai babomi batuna bango. Donc, tozo senga na population locale, reconnaître les victimes civiles en attestant leur innocence, dont 2 motards et 4 Kasanga Chua, 3 bouchers, 2 cultivateurs de Mobalio et d'autres voyageurs qui provenaient de Butembo en destination de Beni. Les familles de ces voyageurs martyrs sont descendues réclamant les corps de leurs membres de la famille. Alors, les cas de ces personnes demandent les corps de leurs membres de la famille tués à Kabasha, photo de Blo par Kalendi. Bref, excepté les 2 cuisiniers, Mai surpris à l'absence de leurs collègues, les soldats de Kabila n'ont fait que massacrer volontairement des civils innocents. Ce bilan est celui confirmé et vérifié par les sources de Blo qui sont sur terrain et continuent à suivre le déroulement de ces événements. Aussi faudrait-il prévenir que tout autre bilan que l'officiel congolais tente de colporer n'est qu'effort à couvrir la honte d'un gouvernement qui utilise les moyens
de l'État pour exterminer sa propre population et qui, de manière extrêmement ridicule, se fait ravir les armes affaires par les combattants dont les moyens de défense est réduit à l'usage de pierres, bâtons, machettes, flèches et lances. Du coup, même le bloc est porté à retirer les bilans livrés hier au sujet de cette même circonstance, car ces bilans présentent étant énormes, faussés par un informateur proche du pouvoir. C'est-à-dire bitumba oyo le kakuna na côté à Kabasha, ba mai bazaka na ba nzete, bazana ba lance, mais bazo boma ba soda Kabila, alors bango bazo changer ko pesa ba bilan lokuta, ko lo makama lokuta, mais pourtant na terrain ezo tambola malam. Quant à se demander où se passe le corps de FARD tués, il convient de préciser que tous les morts du côté gouvernemental ont été transportés par leurs collègues d'armes à Mangangu, où ils ont été enterrés, tandis que les autres ont été jetés dans la rivière Semiliki par leur peur d'être surpris par des témoins gênants, pourtant pouvant surgir avant leur enterrement. Les blessés ont été acheminés à Beni ainsi que quelques corps. La défaite des FARDC fit totale à Kabasha. Les Maïmaï avaient aussitôt déployé leurs patrouilles pour s'assurer que ces instruits ne reviendront plus avec leur projet d'égorger. Cependant, la MONUSCO a dû négocier les retraits des combattants patriotes du millier de cette localité pour ne point donner au FARD l'occasion de massacrer les civils sous prétexte d'éradiquer les Maïmaï. Donc, MONUSCO comme ça, Moussala Kitoko, même na Kinshasa, lobi babengi biso na côté à Banda, le pays côté à Kitambo, Kabila yaki na basoda na ya ba Rwandais po ba no kota na bandaku MONUSCO ya bengani bango, ndenge moko na côté à Kabasha kuna MONUSCO azo protéger population ezo sa malam. Donc, breaking news à lelo et là qui était situation côté est à Congo. Eza kitoko parce que ba Maïmaï ba récupérer pe na Kinshasa déjà eza ko yinda parce que même Colette Breckman o yazaka contre Congo a lobby que Kabila c'est un aventurier Kabila na Kamere ba aventurier, il y aura pas la guerre, ceux qui va respecter constitution congolais zo senga bango ba longo ba kende biso tozana likamususu ya kosalate. Alors bana Congo bana Londres bozala vraiment éveillé, bozala éveillé lobby déjà to patrouiller parlement, to patrouiller Nambatel, to patrouiller parce que ba loki ba si ba koti awa pona koluka ko ya ko corrompre tout ça bango lumbe moite et aux amalam. Breaking news. Nzambe